Moni ambassade à sali mois départ na côté à Fally Ipupa bande ko be bazo pesa ipela chance te bande ko be bazo ko finga il faut chanteur. Est-ce que au cheno na casquette tu wana ko la faux chanteur bande bazo ko placer wana. Est-ce que faux chanteur pas ko ça la carrière te que les liboso. Est-ce que ça la mala mo bo ba finga il faut chanteur toi il mara bien te na ka sali carrière solo pas que liboso. Ngai na frère maintenant Michael Jackson e ba que Michael Jackson la grand chanteur ko le ena ni frère maintenant la grand chanteur ko le Michael Jackson. OK. Point zali selon ngai. Au moins na quatre ba orchestre et li ko lo batte que batunyo surtout ba sala ka ba grand chanteur. Ce qui musique est pour na grand chanteur, mais les leaders ba ina ba linga ba sani. Ba bima tellement batanga la musique, batanga voix te. Donc voix ezali eloko likabo nzamba pesa ka batu. Pe talent ezala iné na vie ya mutu. Mo fokusango ezate. Ezana mutu mususu a na belle voix te mais présence na ebenda ka banzeli. Na ba rôle na kata ba orchestre ça ni ekotaka. Mais présence na ye bozo ko mona na makambo mususu biso na tout solo rapport de la clair. Tozo mona importance ya wayambasi. To mona rango te basala eloko te fala pimela bango ba production ke ba yemba na makambe bele ko pali asala ka nyonso tu na kata orchestre. To yebi ezali groupe d'accompagnement. Sur les alegi orchestre ya modi kete eza contrat auto signé na groupe to compagnaga grand frère na bango Fally Ipupa ba yebi ko pousser na place oye bazali pe wana ba Pierre na bango pe de ba présence na bango ezali pe très nécessaire. Par exemple na kata orchestre ndeko na biso Fally Ipupa. So ko moni ndeko na biso ambassade apezaka. Ozwi nata apezaka. À partir à bolo yang nenga zala raté eux ko mona ke mudawa avant remplacer ko nani ndeko na biso nanyo Emani. OK. Donc ba comme le rôle ba figure mo biso moni bango na nzela par rapport ya ndeko na biso mosusu ayemba avoir likolo o nanyo atelier. Mais si on a présence ya ki musicien ce que mo ta télé mikite. Que ndeko na biso ambassade apaisé. Non, attends bien ressemblance parce que dans nenga bandal endroit todo le ba polo nzoto ne place à tomber victime pendant la makamona. Vie ezana ba réalité bien. Olivier Massoudi neta musa da pembe na Fally Ipupa. Ta oso banzele o ba sepela na eta on peut arobi ba pena mo samu. Ta oso ba oza pena nyunga mo. Aroza pena fuka mo be umela ke ba compte rendre mo ko zala en dehors de ça o etali makambo musique. OK. La to sangisa karate so yo muta pembe na musicien aza parfaité. Aza pena ba erreur na ye, aza pena ba problème na pe o azala nango. À part ça ko zala pembe ya monsieur Fally Ipupa. Donc il faut te comprendre makambo mususu. Mutu mususu ko zana ba problème na ye o concerné na makambo belé ta mususu na mbandane, ta mususu da na mfuka mo be abatu fala futango, mais 8 ans. Mais et que y la biso ba problème le quoi la tona na ba problème mo be songolo pas akala ba erreur on est là ba te belé. Oko za na ba problème on a ba de potali si ba te na nazara par exemple na wata ndenge nazara be na faire na dara na Fally donc oko ya eya mais ça makambo so ça en dehors de ça makambo ya musique mais tant on za la malin pourquoi il s'appelle likambo pe munene oko la tsango pona makambo e concerner le quoi ndeti Fally ou fait concerner héritier et concerner faire et concerner Fabrigas c'est au côté bien affilé bato on surtout ba beta la musique rôle là tango bango peut sa poids. OK. Akobanga à cause de quoi? Parce que au tavo wata zalina kanela droit azana ngo a gagner ni pas Fally. Parce que sur le Kenya de wata kutana chef de l'état a kutana chef de l'état. Si vous voyez bisanga audience ni ko eleki kutana chef de l'état. Parce que akobanga ya makambe belé siko Fally vraiment au fond maputo ye ba ndenge ni to kokele likambango. Parce que nous avons bomba malikamo beta na sena o bato bazolo ba me o ko ko lisolo yango na kati ezali ke na lobi hérité otana bakoma ko banga ko loba makambo ya Fally surtout na ndenge ya mabe contrairement sur le secteur de musuko na ministère monso aloba kazala très ouvert mais pour na Fally moi ko banga ndeti bo bangi ezali côté na ye si intérêt tozolinga ko na ko banga ngo intérêt ezali ni kwa banga he tonta ndeti intérêt o ko maté na likambo ngo nde o ko maté. Par exemple, nous avons dit que nous avons dit que Alexis Wechi, bato bazala wana me bazala mona kimi. Mais nous avons dit que aswa na kanena makambo te akumisa na ka Fally Ipupa e concerner bato orchestre mususu etali bango nani botika rolata ba spiritas ba makambo o eza na bits na bango te o nano banate to yo to lamuka na tonto kate ba spiritas ba kaneli mutu ba spiritas ba sali makambo ne zarati. Musique et sa musique. Donc mutu na mutu ba opesa le meilleur. Na quoi naie ou ezala bien pour la musique toujours continuité per relève et ezala toujours réussite total. OK. Makambo parce que réalité to vendre à ndeti ngai na ba clair na disque big to na travailler trop dire
Maintenant comme un concert et comme à la charge assez parce que big to comme le quoi na quatre ya scène d'accord comme la chorégraphie à comme la macamunio tout et puis ça les meilleurs parce que sur hôtel le quoi net ma bien avec fouter na danse hôtel ya Jan avec fouter na danse au moment na big to il faut pas longola bato na pour big to na scène abina à côté na macamunio siko na na sala siko ba capel. C'est l'Oscar. C'est ça le problème. On a sa famille, donc musique et qu'il attend et puis c'est la paix ma comme moi ben ninga cessé. Tant que ce gars a poussé pour aller, n'aille pas pousser disque n'angai. Faut dans ça la sortie officielle, naza précédé. Donc n'a pas calculé naza nango. Faut n'aille pas passer le meilleur. N'a pas ça oyo toujours bateau à calaba passer que biso parce que continuité musique parce que était récit total na relève na biso oyo. Pour nani. Héritier miyebi matoi ya ba congolais héritier nanga zana droit ya rosa sous des chèques tena makambo ya musique parce que miyebi o yazali siko akoma na point ya kobanga projet moko oyo pesa ba million ti et pesa ba million ti parce que aide des alliés œuvre d'esprit bo pesi les meilleurs pour passer tika la comme souvenir et linko le batte que wake up papa we mana ko fero mine ba sala kina ba komangi ba millionnaire te ba pesa ki les meilleurs ba la kisabiso ba musicien. OK. Bon, d'autre part, Balim Bissara Batoupo parce que les musiciens, on a des musiciens avec la conflictualité. Monter à beauté musicien, aïe, Balim Bissara, mais c'est dans la montée, ma monnaie. Donc, ils sont au monde qui est moto à la banzala, la haine, la belé, c'est qu'il y a des musiciens, tu as connu comme un conflit à famille dans la musique. La musique, ils allaient et l'eau, ils s'engopent à ça, il y a sentiment. Donc, c'est ça le problème en gros. Ça, le temps est confirmé qu'il fait rigolo à ça, à Beta. Il fait rigolo à la faute de la motono à 5 à visage. Aza déjà na mukanda le quoi ndeke ba titre de séjour ya bateau nyoto bazala na poto lokola ba Paris 20e ba désolé à London ba Gigi Dakocha ba Fierité à bana Binza Delvaux ba Antini Mabilo 24 ans d'expérience ozo lokola ba Roger Dakocha Motema Jolie Dakocha ba Idriss Dakocha donc ba réalité wana ekendela bongo ya moment na raquette ceux qui t'ont vanni na vie tu ba repos ça toujours aux le meilleur donc yemora yebi que date les 20 dans les 21 et comme ma bête ceux qui fait rigolo dans les 20 ça wana bon le concert exact mais tant que makamunyo todo ça là que après le 13 date c'est ça le 20 na le 21 ou ya mutuya qui est ngona invitation pour la ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given ba lingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes. Vous qui me suivez, c'est Congo Sengo Plus Télévision. C'est bien moi, votre Kevin, Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir. Tellement nombreux qui me suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires. Merci à la maison Given, merci na 100% pour les mecs, merci à Bandeko, parce qu'on a partout, Bozali, Kolo, Apambola Bina, Pesabino, Oezali, Bosenga, ya mité manabino, quoi. Donc, Ozali, Awa Mengi Mingi, pour Nakobeta, Maïmatali, culture congolaise, pour Nakobeta, Maïmatali, musique congolaise en particulier, nous avons appelé pour développer, Oezali, sujet important, Oezali, l'émission de la table, nous avons appelé pour développer, on a vu les images, Oyande Konabiso, Olivier Massoudi, Oezali, Moko, il y a proches collaborateurs, il faut qu'on le dise ainsi. Il y a Fali Poupa Oazala qui est blessé. Et tout le monde est agressé Salami. On se pose des questions. Il y a acte Boya Barbarie, côté à Dekonabis Olivier Massoudi. Vraiment, on vous appelle à développer Siriango. Et puis là, on vous appelle à développer en ce qui concerne ma salle Italie ou voyage. Il y a Bandeko, Barokene, délégation, Barokena, artiste Ferrego là. Toujours batté, est-ce que Barokende après les 13 on a concert Ezali ba date repousse en Liboso on a topé date wa pessibiso ba date wa pessibiso les 14 ou les 16 ne ba se dépasser mon colon to roter ko développer sur la 4e émission également to remettre ma solo il y a un chemin de la gloire où Ezali album héritier Watanabe la 4e émission kaka mais tozali invité Ezali Konista Mavinga ndé Ezali na droite na ngai mais avant toute chose je dois commencer par dire un grand merci na papa Clovis sa film par merci na roi de Gaulle bilanga makofi na kati ya men na kati États-Unis d'Amérique donc mokonzi ya lunda bikote wana et puis mbote na batutu balinga biso to kene mbango côté ya Konista Mavinga o azali na droite
à qui je dis déjà bonjour, Konista Mavinga. Ouais, merci beaucoup, Kevin Mohamed, toujours, Kolo, Akobate la biso, Akopé sa biso, force, pe énergie, toujours, toujours, merci, Naba, énergie à la moussela rabiso, pe journée, là, ma pesi biso, o, abenga agete, ba noko, o, balelaka, abenga ngo, j'ai dit choc, ba tebele, ba se faire la jeudi, te ba mon, on le roi, j'ai dit la journée, moro, o, et bébé, ça, ma les aramons fermés. Genre, ba tout on a départ déjà lundi, ba activité belé, ba tout moussou, pe ba sala rapé, mais ça, là, à partir déjà lundi, donc, journée d'arrêt, on a mené à visiter à moro, na moko, ba tout ça, ba se faire la jeudi, nous avons appelé c'est la rabango, ba tout ça, mon rappel, ni journée, on a mabé, à peka, car vraiment, tout ça, ça m'a camouté, dans journée, il y a tout ce pelapo, tous allez qu'avec la manzambe. Voilà, bonne santé, vraiment, santé, super formidable, na bateau, on y a surtout, au bazar bien, na Konista, rapé, bazuli bakou, il y a Kolandanga, et toujours, Kenanzela, vraiment, merci encore, na Clarisse Decanto, Clarisse Lotadila, Nathalie Lotadila, vraiment, bana mamé, Mili, Kola, Zanabino, Chaga Lotadila, ami Godje Lotadila, Boza, la Bibo, Pessangambote, toujours, pas Pepe Fataki, Richard Akunji, Papa Narichi, Didier Sanda, Anmas, Boss Papi, Matalata, la Matos, Yana Didier, Matalata, la vraiment, Kolo, Zanona, Belinda, Lita, Mosinzambe. Voilà, Konista Mavinga, tout sur l'ambango, parce que, bah, image de Tamboline de Konabis, Olivier Massoudi, Oazali, parmi, ma proche collaborateur, il a fallu Poupa, ma petit, il a fallu Poupa, et les lois Azali blessé, pour terminer na mutu, et déjà pour la baptisation, qui est une spiritas, ni ba poser acte, voilà, on va sortir de Konabis au bout. D'autre part, Massoudi, na monaraye, toujours parce que tout ça, bah, il met. Mais, na ba réalité, à mon sous qui était, bah, ya ko pakola moto, bouzo, bah, parce qu'il y a mora, bah, en droit. Oya bundelaki, na, mile, oazaelaki, na makambo, nengenini, oye, kendeli pe, na likama, oye, ça, oye, komeli. Vraiment, bah, spiritas, vraiment, bah, zo, vocabiliser, na makambo, zo, concerné, makambo, il y a chemin de la gloire. Mais, radio totoir, na le rimer, bato bapakula akara bato salite na makam parce que azala munoko o akoloba parce que muto alukaka azate tikoto sola non iye na ba fanatique héritier ba wela rani pesa de vie botablement ba yedi pete Olivier Massoudi to sola te ba spiritus ba partout o ezarate muto ayemba rate mais muto azala rata muso pembeni afali na bato muso peto sola na o bazara pe pembeni héritier o koyeba pe bango pete et après na moto musu pe batambola rapé na faire egola ou soit na jibe piana ou soit na wera so na kofi et ça na bateau o la plus proche o koyeba pe bateau musu ba bakisa na batourage na bango et après belé bataka kate mais tellement tant musu da natif a bandal ou ezala rapé moto musu qui était a poussaka kombo na ye que avant ko tanakata cede moto musu sala déjà kombo déjà na nenga communiquer na ba débat musu pe to salaka. Est-ce que na ninge soye na commune ngingi est-ce que bi Konista Mavinga bato yeso ke teto yebiye natif ngenge et tout ça na belisa déjà combo déjà na ninge ya maison commune ya ninge déjà maison communale na biso na commune ngirengire makamuno tu na belisa déjà combo ekipe fokobel na ngambo ya bashil fumu na ba bob dena na ndenge makamuno su ndenge zailaka et là ba combo musutu avec ko na cédé déjà na quartier déjà et c'est bela dès qu'il est là vraiment bon. Vous comprenez? Ok, le temps, monsieur, mais c'est bolo, au stade natif, ya, quartier, yo, yolo. D'ailleurs, dans la réalité, on est ça. Ndenge kendela. Donc, mouton na mouton déjà, a belle saka combo, déjà na quartier na bango, avec autant na quartier, il y a CD. Donc, d'autre part, na évité que na limité que était ce type-là, qui est Olivier Massoudi, à cause de la conflictuelle, qui est na bateau, na basiritas. Donc, bah, ouais, la bonne côté, tira imamo rezate, bateau okuto ezala kutu ba pikeni bi baza l'aise na ye kutu mutu bateau pikeni ndeti banani par exemple ndeti mona ndeti bandeko na biso ba Alexis Wechi bateau bazala wana me bazala bango na kimi mais ndeko na biso siko aswa na kanena makambo te akumisa na ka fali pour et concerner bateau orchestre mususu etali bango nani botika rolatsa ba spiritas ba makambo o eza na bis na bango te o nano banate to yo to lamuka na tonto kate ba spiritas ba kaneli mutu ba spiritas ba sali makambo ne zarati musique et sa musique donc mutu na mutu ba repesa le meilleur na quoi naie ou exactement bien pour la musique toujours continuité per relève et ça a toujours récit total. OK. Voilà mais Olivier Massoudi na Alexis Wechi apparemment moi similarité zali est-ce que dans cette confusion qui est Olivier Massoudi na Alexis Wechi? Non, attends bien ressemblance parce que dans nenga bandal en droit tout le ba kolo nous autres ne place à tomber victime dans la makambonaye. Vie est dans la réalité bien. Olivier Massoudi n'est pas ça dans la première na fallait pour ta so banzele o ba sepela kana eta on peut arobi pe na mosamu. Tant aussi par exemple na nyunga moto a cause appel na fuka mo be umela ke ba compte rendre mo ko sala en dehors de ça o etali makambo ya musique. OK. Le to sangisa karate so yo moto apembe na musicien aza parfaité aza pe na ba erreur na ye aza pe na ba problème na pe o aza nango à part ça ko sala pembe ya mesefali pour et pour pas
donc il faut te comprendre makambo mosusu moto mosusu akozana ba problème na ye concerné na makambo belé ta mosusu na mbandane ta mosusu azaki na mfuka moko bya batu fala futango mais 8 ans mais et que y a la biso ba problème le quoi ndé tozana ba problème mo be songolo pas akala berre on est la rabate belé okozana ba problème on a ba de potali si bote na nazara par exemple na wata ndenge nazara be na faire na dara na fali donc okoya eya mais ça makambo monsieur ça en dehors de ça makambo ya musique mais tant okozala malin pour comme il s'appelle le cameroun pe munene okola tsango pour na makambo e concerner le quoi ndeti fallait ou c'est concerner héritier et concerner faire et concerner Fabrigas et côté bien affilé bateau nyo surtout ba betara musique rola tsango bango pepe sa poids OK reprendre et ça na ba réalité monsieur ezala parce que yé monde da tomber victime a yebi problème nini oyeko et comme elaki pour logique des choses tout ça là vraiment analyse ya malam est-ce que ce type là tiraimani na za on na ba spiritas problème ni na on est héritier pour ba commissaire na point na parce que ezala kaka mutu mo za pembe na fali ba ko tala ndenge nini tout ça ba créer mama ba spiritas donc ba spiritas ba ta passage ba spiritas bazali bato ya mayele ba spiritas so basala ka butu na mo loko ane présent de Jika Bouchko pour gérer ba spiritas surtout hôtel loko la Xavier Lopez 10 à match 10 à mboka donc bazana makambi belé bakenda ba cantor moindo et dit Murphy ba te belé bazawana ba Patrick du fois na mogo jamai na pese ba mboka ba Alex Mundai ba Pitu Jembo ba roi bilamba batona so bazana donc ezana ba réalité kendara donc star mboka Gibson Biavang et ça na réalité na ngone kende la siko ndeti to tuna siko arozana motif fini so mone déjà ba tiraima déjà ni ya pas yango voilà mais on a mona ngandeko na biso kudine Olivier ezara mingi atakara ndeko na biso c'est le scam Massoudi ezala rande atakara c'est le be miso mona une affaire 3 ou 4 oya akenda vraiment toujours ko kende ba piken na sele on na mona ndango na meki elongi na ye qui na makambo mususu dans l'article on mona ngote donc yemo dans la raison oyo nenge ki azui kuana na mutu yemo ibi makambo ekomelie déjà en dehors de ça makambo etali mingi voilà mais konista mavinga to so la muki parce qu'il faut développer ba sujet yo zaka na moi matière makasi mo zaka na moi matière de mo zaka na matière ma motali wenge famille wenge en général les autres zo mona tiraima to zo mona balle perdue côté c'est le scam à l'égard de héritier Watanabe qu'est-ce qui se passe un problème car rapport héritier le bail que binda bana ko sa maison non c'est que ezana makambo mususu ezela na makambo mususu ndo tokindaka na hebi kera selo nenge kindela na lo bagana makambo na sa wingi wana eza famille OK o ezana ba réalité o ezana makambo mususu nenge kindelaka donc ezana batu o bako kanisa oyo likambo zo kena na ndenge na ngona songolo pakala parce que le so kumisi Bill Clinton c'est que c'est le asala musala so kumisa que c'est le c'est que Bill Clinton asala asalaki musala ezana makambo mususu est-ce que bimagité le roi ba kitisi c'est le ezana makambo parce que réalité to vendre ndeti ngai na rôle ba clair na disque Bill Clinton a travaillé trop dire maintenant comme un concert et comme à charge ya c'est parce que Bill Clinton comme le quoi ndeti na kati ya scène da comme rafa comme la chorégraphie a comme la makamunyo tout et puis ça le meilleur parce que sur hôtel le quoi ndeti mabiala avec fouter na danse hôtel ya Jan avec fouter na danse au moment où Bill Clinton il faut ba longola bato na pour Bill Clinton na scène abina akota na makamona siko na osala siko ba capella c'est l'Oscar c'est ça le problème on a sa famille donc musique et kendara tom susu et puis c'est la paix makambo mobile ninga cessé voilà konista mavinga héritier Watanabe chemin de la gloire apparemment tu ba osala constat apparemment ndeti susu ndezara liboso mona que non héritier Watanabe osala ba sortie médiatique on n'a pas touché net côté afali mais apparemment il y a on se réserver moi trop azolinga susu ko attaquer sous na fali pour pater est-ce que ça na likamo ezara na katito ya banga kato pour lo ndi ba ndeko zolo ba mso que non aza sans esprit aza ko mona wenge lisu te ko banga fali alongoli esprit toza ikamusuza na kati akobanga à cause de quoi parce que Otavo Watazali na kanela droit aza nango a gagner ni pas fali parce que sur le Kenya de Watakuta na chef de l'état a kuta na chef de l'état c'est que yebisanga audience nini ko eleki ko kuta na chef de l'état parce que akobanga ya makambe belé siko fallait vraiment ofunga maputo ye ba ndenge ni to kokende likambango parce que nous avons bomba malikamo beta na sena o bato bazoloba mais oko ko non lisolo yango na kati ezali ke na bi héritier Watanabe abakoma ko banga ko loba makambo ya fali surtout na ndenge ya mabe contrairement sur ce qui peut dans musuko na ministère mon solo barazala très ouvert mais pour na fali moi ko banga ndeti bo bangi ezali côté na ye si intérêt tozolinga pona ko banga ngo intérêt ezali nini po banga he tanta ndeti intérêt oko maté na likambo ngo nde oko maté parce que
intérêt zani na kati ya masolo est-ce que ça a un projet mo qu'on a fallu ou exactement musu na kati na bango esenga rata musu que non a se réserver le lenga se réserver wana pona ko battre la projet ba kana ngo musu projet ndite ni Kevin ozo funga matota mo pandesango eta yo te ngana poser question yo so funga mo funga yo répondre c'est ça intérêt pona ba bit y intérêt et ça fitirer ou te dada nini pour passer mais tant que les solo accord commun cela veut dire baza ba ministère bango za projet mo commun il faut au koma na point o ngape na kokana koma parce que tant yo bombami à cachette moyenga na mi bimisa na makambo na ya te faut pousser raisonnement na yo to yeba ko transmettre pour ngape na yeba pe ya ko pesa message na ba kongomani na ba mura bonne na lobi boye na comme si message ou ba fanatique baza koloba bazali koloba bo hérité watana ba apparemment depuis basali constat depuis un moment alors se réserver moi trop pour na motali fali liboso za la race batuneli kamba fali pour aller répondre peut-être na moi lolenge moko bo mais lelo au moins que non akiti moi moké pour na répondre yango na tuni est-ce que bazana accord moko commun si on a bêti sur l'accord commun cela veut dire bazali ba ministère ba rozana projet moko commun projet zali lokola collaboration soit loko moko nde na bêti solo ya bongo yo no ko donc il aura dit ça na projet à featuring dans le projet commun on a donc projet mo aura featuring des projets monsieur ezali qui était au kuta na message moko boy to sala makamo mais ce qui projet n'est à featuring vraiment to bossa na marambebele o ezana makamo mususu au moins na vie ezali conscience ya moto fur et à mesure tant que tu pousses à raisonnement na biso en 2024 cerveau na biso to ba okangapé âge ne to bakisa bambula moko moko na kata bambula na biso qui na ba 2025 so yo muta zo kola azo tala na makamo mususu parce que otavo héritier za na ngolo oyo so otali que de chemin de la gloire resani et beta tozana makambo oyo ke featuring oyo héritier pesa d'énergie oyo ndekono lingara mingi galé na Garveil yebisanga ndeti wana est-ce que ezalaka o bato ba yeba kité bando kanson za rendre manani héritier mais on est logique des choses ezalaka ya gali sikoyo featuring wana pesa ya ngai moko ebetaka bana basi basepela na pour héritier kota corps et âme na kati eloko na sikoyo eloko ni héritier ozela pour ya fali parce que ba bem na ebeta ça ke falazala ba makamuna nyoto sala ke ça ke falazala mutu na mutu adali na otavi na et ça projet mon côté oyo ko bangisa ndeti ndeko na biso héritier watana bazo kozela po za ba million te parce que possibilité o azala ngope na ba mbongo oyo abimisaka ke na makambo etali ke ya orchestre pe ya ko aider bato azala déjà na makambo ebele mais oya butuya photos za na réflexion to ba ko pousser raisonnement na biso aide oya carnet d'adresse héritier azali na sommet qui ya likolo oyo fallait en pesa et biso to mona te ke po abanga fali na makambo belé le rumeur ekendaka bongo donc projet moko boye muta prometteur que te fali pour pa ba kosala eloko moko ke na héritier watana be oui da business mais ya ko banga ye na koti ya mindule po parce que de lo a chemin de la gloire zo beta siko est-ce que fali pour pas ne pas pousser on a droit pour ça parce que tozali 15 millions d'habitants na kata province de Kinshasa donc mutuna mutaza na kwa na e azo pesa batu les meilleurs na kata mindo ya mindule et comme on a point qui était en baby spiritage de cela déjà la fois partie dans mabia et esprit maintenant aussi ko héritage dans l'esprit qui a comme on a point le quoi nazana ba réserve parce que to sur la siko o ya bien bon rakete tozana conflit o ezali qui était Colo orchestre na héritier bazana ba piquet oui o ba tout ben na portugais mais o ezana ngote na makambo sutu ngana vai na par exemple gete pasteur Patrick yo ya na pegi kinzunga ba vandi ba au CG ba makambo na bango wana ezali très important mais o ya pasi o ekozela kete azana ba réserve to banga mato tala siko ngala o tala makambo ya disque nanga tango disque ne pesa héritier azana ba projet tout ya ba rena tout ou est à 40 000, ou est à 13 000, ou est à 14 000, ou est à 9 000, ou est à tout. Na ba Olympia, azan na ba kaliki na mudo pe senzela wana ba producteur o bazo zela pe d'ici bango. Bozela na tana makambo ya chemin de la gloire na pesa le meilleur. Poto yé ba po parce que nazali vraiment na répertoire ko banda na retirada na mi ange mi démon na chemin de la gloire on azo pesa toujours les meilleurs. Tant que ce qu'on pousser pour aller, n'ayez pas pousser disque n'angai. Faut dans ça la sortie officielle, naza précédé. Donc n'a pas calculé naza nango. Faut n'ayez pas pousser le meilleur. N'a pas ça oyo toujours bateau à kalaba pesa ke biso parce que continuité musique parce que était récit total na relève na biso oyo. Pour nani.
héritier miyebi matoi ya ba congolais héritier nanga zana droit ya rosa sous échec te na makambo ya musique parce que miyebi o yazali siko akoma na point ki ya kobanga projet moko e pesa ba million te et pesa ba million te parce que est des alliés œuvre d'esprit bo pesi les meilleurs pour passer tika la comme souvenir et linko le batte que wake up papa we mana ko fero mine basala ki na ba komangi ba millionnaire te ba pesa ki les meilleurs ba la kisabiso ba musicien OK donc oya mutu ya featuring ezala bobo o ndeko na biso gali asala ba featuring pe na bato mais oya pesa les meilleurs ko leka disque yanga imoko na ba imana héritier watanabe ezate au monde a bana basi ba sepela na ba chanson bela sala na zo tali sa fuite ayemana ko fiolo minde ba sepela nango pe siko na zo lo bana façon que par rapport yanga imoko ndenge ko moni ke muta koti na kati ya nzembo les contraires écoute nga na ba du combat de Kangote mais mission de salaire na la fois passée au boulot le roi de ignorance mais tant to sola que to pesa les meilleurs que na tout na yo ozongisa ngai tala boe na yo tala oh nzembo na kanse des héritiers te to ngabi comment c'est fait-il héritier koti na kati ya projet à monter comme le kola eloko na ye OK donc oya mutuya ya les meilleurs ngwa na biso était héritier ayebi mato ya ba kongomani balingara nini Jean Laurent nzembo loka ndeti ya Deborah 18 ans héritier kuto a calculé que ngota sala que ngo vite o ye monde ko magian et qui mais ezoko cartonné na eloko o yebi kete o beta vraiment to yebi kete réussite totale ezana makambo etali chemin de la gloire vraiment ba toi chamato iba comprendre ngo kete héritier ala muki ba Frank Lassane ala musi ba Vicky Longomba ala musi ba nani Babi Mombale, à la Moussi ba Yogo, à la Moussi ba Djengaka, à la Moussi ba Madilou, à la Moussi ba Tebeli. Il paraît-il que Madilou Koutalingara c'est comme tellement Pepe Kalena l'homme maquette bakunda bango côté moko. Na gombe Madila linga c'est quoi pour ba ko la mère na bango bakangi na likolo. On a ce jour de mort yoke. Ouais, que c'est la tinza ba juger ba. Zonga ko na Madila tali gametre. Tina Lilita, ozolandela ka makamuna ngai. Abitina OK je zangi chef no pe na cimetière na coupe pe ava yo des photos ba gérer makamuna yo OK il y a vraiment sur Madila zo na ce jeu de mort vraiment que était récit total vraiment merci encore on a hérité watana bena musala malamu wa sali ba kongoma voilà Konista lelo na kati ya musique na biso tozana moi lolengi moko ya ko fonctionner ya que lelo na communauté na biso da pesa ba na chance te tomoni ambassy a sali moi départ na côté à Fali Ipupa bandeko be bazo pesa de la chance te bandeko be bazo ko finga faux chanteur est-ce que coacheno na casquette wana ko la faux chanteur bandeko bazo ko placer wana est-ce que faux chanteur pas ko ça la carrière te kini liboso est-ce que ça la mala mo bo ba finga faux chanteur toi yema bien te na ka sali carrière solo ba kini liboso ngai na frère mette na Michael Jackson e ba que Michael Jackson na grand chanteur ko le enani frère mette na grand chanteur ko le Michael Jackson OK on est allé selon ngai au moins na kata ba orchestre et li ko lo batte ke batunion surtout ba sala ka ba grand chanteur ce que musique est pour na grand chanteur mais les leaders ba ina ba linga ba sani ba bima tellement batanga la musique batanga voix te donc voix ezali eloko likabo nzamba pesa ka batu pe talent ezala iné na vie ya mutu mo fokusango ezate ezana mutu mususu akota na belle voix te mais présence na ebenda banzeli na ba rôle na kata ba orchestre ça ni ekotaka mais présence na ye bozo komona na makambo mususu biso no tout sur la porte de la claire tozo mona importance ya wayambasi to mona rango te basala eloko te fala pimela bango ba position ke ba yemba na makambe bele ngo fali asala ka nyo surtout na kata orchestre to yebi que les groupe d'accord d'accompagnement sur les allégués orchestre ya modi kete eza contrat auto signé na groupe to compagnaga grand frère na bango fali popa ba yebi ko pousser na place oye bazali pe wana ba pierre na bango pe ya ba présence na bango ezali pe très nécessaire par exemple na kata orchestre ndeko na biso fali popa so ko moni ndeko na biso ambassy apezaka ozwi nata apezaka à partir à bolo yang nenga zala raté eux comme on a gemu jawa avant remplacer kuna nani ndeko na biso nanyo emani OK donc ba comme le gola ba figure mo beso moni bango na nzela par rapport ya ndeko na biso mususu ayemba avoir likolo o nanyo à télé mais si on a présence ya ki musicien ce que mo ta télé mikite que ndeko na biso ambassy apaisé mais si on a biloko mususu à cause d'une stratégie qui a payé les meilleurs et là comme vous savez quand on a quatre orchestres à placement batela yo moi pèse les meilleurs exact mais tant mon sou dans ça la maman carré solo a eu place à télé minza mais on pèse chance
parce que nous devons la musique et betoro s'attendre te que les lots de nimagi te que ba glider et belé ba bima o ba déplique ba tebele ba bimate et là quand les bosser ça a coupé ça a ba tout chance parce que musique ya Congo et que na ba relève na bato ba dans la posa nango o bato ba zoki ngo ki na kaliki que lobi to ba parisien yango monaka o ba vie ya ba médecin a pote comme la si cimetière pour l'année boulot rendez-vous mon père c'est le meilleur que bato ba yebo que ta que musicien ya moi passe yango mona rekete to meka ko pesa chance o temps musu to mona ki ta pesa le meilleur pas fali pour pas temps musu ba énergie na ba sacrifice on pesa pour la nzela na ba tu peux au mona pe karabe o ba rolanda e pe ba ko pesa chance au mona pe pesa le meilleur pe liboso o pour au mona ko beta ki karal le biso ke simbi beaucoup ma pe na regret de réalité vraiment ngwana to se pele ka chance Congo est à 15 millions d'habitants pour pesa mutu était na e ba ko pesa ba le meilleur tant que tu musicien, il faut que tu musique. Voilà, mais est-ce que quand tu as une bolo yang fali pour payer mon quoi ça la vidéo na e mon quoi lobby ba wario ba chae poa mais pas ambassy salami bongoté et d'ailleurs ce qui fait aussi mal les alliés ambassy a précisé la conférence de presse lobby a qui moyen à quoi atteindre falité donc combien ni message ni kobenga e amonaki manière ya bien ya kopesa message wana ki alonga na kesi zaki ko sala conférence de presse nga ça kiwana est-ce que tu rigoles ba kezaki na moi conflit mo ko na intente ya nini bon je sais pas parce que que ça fallait pour pas nazo matin ya OK ba répétition na ngote na za pe na tante ya resola makambo qui a staff même ya orchestre nazo attend resola te grâce au ezalaka monene na kota concert na ye ya martyr pour na mona kete ozala stade martyr nga ba martyr nyoto na ngozanga ngote pour parce que on est dans ma cop nanga OK parce que première martyr na 97 ya Kesser Nazala deuxième martyr ya 98 ya Kofolo Mdi Nazala 99 ya Weranso na kata side Nazala ba betana ba passer ku Sangila OK moi j'étais là donc yo mona kasi kona ba passer o ya sala ma martyr wa daga passer Mwanza congrès o ezala ka Berlin ya samedi na kati ya pa bingsa passer à Nigeria oui le cas des années je crois 94 dans 94 na ba fin to que neto embrasser 95 congrès où ils allaient na martyr dans biloka martyr tout nazalaka toujours présent martyr il y a papa ou mbasusu où ils allaient nazala nga toujours tous les martyrs nazala o ajibe pia na mbule beta na regreta ko de ketchanga mo rebuki na pola na ngo de mbula na deuxième concert ya martyr ya jibe pia na o beta ka courir à la rate il y a 4 stade tozalaka non pas tozana makamune tout concert ngo abwaka di dombala fort na nzembo ya papi tombala vraiment papi tombala na pesio ba mbote na musiko zali papa na prince les rois des amunda papi tombala vraiment zala toujours yo à l'époque na kanisi ba match ba 96 97 les records de l'année contre Banakin contre Wenge contre Zaiko donc ndinga ndoko kende vraiment muto ko pesa biso les meilleurs sur papi tombala pesa biso à l'époque lelo ba souhaité. Voilà, Konista Mavinga côté affaire égale la délégation. Donc ambassade aussi si. Mambo yene? Ambassade. To clôturer wana. To clôturer wana te yo siko chance ni to repesa. Pona yo mo so pandi. Non wana kutu za kutu biso déjà yemo lo basenga ki déjà soutien pa na biso bi presse ba accompagner en sa carrière na. Donc ya mutuya o ezala rata musu le meilleur apesa ki ba fali te tam sur orchestre na ye ba sacrifice na ba énergie a obimisa belé. C'est ça. Parce que 14 ans o asali kuna dogi oyo esengil o azui o pe azangi e kopika rapport parce que le meilleur o ya kumisa ki patron na ye o ya poussa ki un plus wana daki peut très nécessaire pe akoyebisa biso que de fala leki de wendo et de wendo et donc il est pas côté peka na liste ngo asa l'effort abima libulu oye ami kotsaki ba misia Congo na ba calcul ya ko pesa ba beloche la président est-ce que président na a sopelé ba flair ke na eloko mutuya ya ba kolo musique ko bafouer bango ya ko pesa fali place wana ba kolo musique ba zongo c'est fala matalikolo siko a reconnaître kala na makambo oyo mwana aloba wana ameka ko sopelé ka ba et ce qui le islamique a ozonga na télévision ko s'excuser auprès ba kulutu. Bon, d'autre part, balimbi sarabatu parce que ba musicien, on a des musiciens avec la conflictualité. Monto a boté musicien aye ba ko limbi sarabatu dans motema monene. Donc ils sont moni que moto a là la banzala ba haine na makambe belé c'est kada musicien ta ko ba conflit à famille na kata musique, la musique ezali eloko esengopé à ça, il y a sentiment. Donc c'est ça le problème en gros. Voilà, Konista Mavinga, toujours à côté de la délégation à faire Egola, lelo faire Egola on a concert les 13 na Aqua Splash pour avoir un concert de revoir mais pour na joie vol ya rolongo a ko kuma na kati ya Paris sika concert ko betama
est-ce que bandeko bakokene pena badate ba ekopesa biso bandeko muso ba okele le 16 muso ba okele le 14 par rapport à ma date? Est-ce que vous avez une précision à mon collègue bakokene pena pour comme na kati espace Schengen? Ndeko Kevin salle tant que confirmé que fait rigolo osani abeta pe faire rigolo faut na mutuno asenga visa te aza déjà na mukanda lokwa ndete ba titre de séjour ya bateau nyoto ba na poto lokwa ba Paris 20e ba désolé à London ba Guigui Dakocha ba Fierité à bana Binza Delvaux ba Antini Mabilo 24 ans d'expérience aux lokola ba Roger Dakocha Motema Jolie Dakocha ba Idriss Dakocha donc ba réalité wana ekendela bongo ya moment na rakete ceux qui te vani na vie te ba repesa toujours eza le meilleur donc yemonga yebi que date les 20 na le 21 et comme ma beke ceux qui fait rigolo dans les 20 ça wana bon mon concert exact mais tant que makamunyo todo sala que après le 13 date c'est le 20 na le 21 oya mutuya ki yangoana donc tellement zobeta yima kamnya zo sala o na sezali wana ko pesa le meilleur ya avant coup kwa ke na mboka lokola ndeti ya ba Jivens Panda ya ba Alegre ya Makaya ya ba Dudu ayoka ba Vonvo ayoka ba Pera Kitsala molobela bana Fokobel na ba Pichu Dinzeni de oya mutuya ki yangoana ya ko pesa batu et le meilleur bango baza kuna baza comme ba bénéficiaire lokola ndeti giki tout raison siko ezala bien ayoka kamaloba malamu ngana zolo ba giki tout raison avant na Washington basomba gi bien na hôtel bazana Dudu ayoka à partir déjà il y a le 20 et le 21 il y a les 30 na Rosalate et à partir le 15 juin à Rosalate pour partir dans Kinshasa donc oya mutuya yango wana donc toyi ba toujours ya kopesa biso kopesa le meilleur donc na yebike après le 13 départ et Rosala ou soit le 14 ou soit le 13 wana ke na butu ou soit le 15 donc départ ezali donc oyo ezali ma date là sûr que le 14 ba rolonga déjà voilà oyo za information oza nango yango voilà mais konista mavinga le 14 ba rolonga ndenge préciser mais tisiko pe na réseau moi polémique ezali ko salama bande ko musu ba ko ba jusqu'à Londres non ba octroyer ba visa na bande côté ba ok na délégation assiste faire rigola information ezali bon moi je ne sais pas parce que oya mutu ya lelo ke todo beta sous ma solo ya ba musicien te comme ko beta ba solo ba pandisango na ba invité mais oya za ba musicien oya zali ya mutu ya tomi yebake ba musicien de ba on di ba sala musala yebisanga bato ba pandisango ba sala musala il faut pandisango ba sala musala ba teka pe image il y a le meilleur place na d'autres les ba pandisango oya za musala na ba on zali le 22 ok o ba robeta c'était ba mise ba opema ba pandisango siko ba banda musala décryptage bandi analyse bandi o ba monaki yango ba royebisa siko bato bazana kata kicha ya kichasa on est comme à ce le contraire et comme ce qu'on tala siko bato akini donc bata poto déjà bazole bilobu bato mona déjà makambo déjà malamu lokola ba lever kasese otema ya Mélanie bazali wana ba seroti tomo espoir ya njili motema fatu kola zana bino brother mavinga motema ya Mariam Biengi 6 étoiles bakozala mama na Bredilien na pesi bino ba bote na musiko bozali po baza déjà na babier OK ya rozo mona kete et comme masiko batangisha sa baye bakopesa bango siko concert andi spectacle lekaki ndenge nini milule lekaki ndenge nini batakini siko bakoma siko kete bakopana kete musele lekaki malama partir bapandisa basam oya mutu yango na siko alukama batu oyo basala musala bien parce que mo monaka ake na ba partie prêter o baliaka nene sani moko ne mutako mema yona eza pe na bato musu babundela na musika basala basango na ye bapesa moi apo nama ina faire ata ba 12 personnes pour examen événement da zongo loko moza mukete po ndenge bato bazwaki yote fala betaki place à 46 000 beti place à 9 000 et logo asika aye ba ko pesa pe makambo ya sika mutu ya vraiment ki yango na vraiment coup de chapeau na faire rigola tebi ke nyoto ezala toujours dans les bons spectacles mpesina do venir dans spectacle pour ko yemba bato nyoto ba yemba ka po parce que mutu da faut chanter na musique na biso za na été azate bato tu ba yemba ndemo différence c'est ani respecter ba note na yo ba fanatique no basani ba sepela na ba moura bonne musique bango ni ba jande bato amoura bonne musique de biso de jande bato OK mais nga o eza vérité na ba vérité parce que nga na mona elo musu ya mabe na mona na communauté na biso mona ke muta vandi bo panzi sango lokola yo hala ba ke fala da faux chanter des péché mortel nga linga maga mona te parce que fallait pour pendant 4 quartier latin effort oya sala pe ko sepelisa ko faire le mieux ko pesa le meilleur chance wana et ya pour tout le monde parce que ameka ki natana ye na pesa le meilleur pe alinga ka zala valable par rapport ya bateau nyoto bazaki na kati ya mouvement ya ngomona rakete le meilleur ya pesa
erreur ni so sana kata orchestre n'est que pongana zo mata iyo mopandi sango il fallait pour bada faux chanteur sur hôtel studio ba octave o ayemba na be sexy so sala wana ko pas ne magete a musicien so on a comme na point na te mais d'autre part faut yeba ko préciser au moins to lo ba yelo nini ba winge bazala makasi na ba live batiaka esprit na bango na live yango différence wana ne olbenga mutu faux chanteur te pona ba calcul ke ya live de mutu na mutu na ba octave o ya yembelaka mutu mosusu exemple typique nganze bomoko be le roi Manitou Ludovic na PC bambote wana vraiment petit Gigi Dakoche Pelagie Massamba na PC bambote na South Africa na Chabosisi na PC bino na pespe Youssouf Pourada bambote bino non tout bozali kona bozala vraiment bien Ed Mubarak jour héritier Nathalie Nzembo lelo ngana sosoli s'il vous plaît c'est ngana mona parce que place bon héritier kinara mimi na concert ou soit na ba répétition on a un problème les jours na bêtise na répéter azo betango dada lokola ke muto sala la récitation na troisième primaire dans la bêtise ba dada ngana bia da qui travaille vraiment et vanda ti a osana botavo na studio ayebi technique ni na live on me la pêche vraiment na mona réalité aza mais c'est le chanteur donc moto ale carrément la teva benga ma fallait faut chanter ngaza contre OK wananga na vraiment contre ma casse da sentiment et qui fanatisme so lingara modoté mais ndima o eza vérité pour parce que émission na biso sana et que liboso kwa moto yango voilà konista mavinga tokomi na suka si faut lancer un message clé na balandi biso na nemo lo bani poto ko bona vraiment que na bato nyoto bazuli bako kolanda konisa linga ko sola la logique yango mona rabate belé ba na ba tendance et konisa muterité konisa mutawera te parce que biso nyoto to a 4e génération 5e génération et à la raté peignant peu bilipete ya pas si ka ndango de tous na 4e génération oyo papa Simoki mbanga bito zonga na vous vamo donc oya mutu ya vraiment ngwana oya si konista oya romona kite commentaire na poussé pour boyer bana pe ba kombote à part Irene Mambweni nazo mona mikolo Loretine Lola na PC bambote soki bozara bata solo ba dédicace na ya yebo déjà ba kombo H nini ofingi na kipaka makambo wana te poza mutu ya solo te soko zali kina mona ozama mutu ya solo na rosa émission na partageons na Facebook commentaire ya bien oye ko zala na mona mutu aza ke mutu ya solo kada na humanisme na mona ko mona okete par exemple Gigi Dakocha par exemple maître Eric Mbala le gars peut être na kati ya commune ngengi ko banda na boulevard ti na prince ya monga fula mutaleki ya vraiment merci beaucoup na bato bazili baku ya Rolanda Konista merci encore na Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila vraiment que kolo ayeba kozana bino ba mapasa libanda bana mamemili bozala motema okita parce que Jova a revisité makamunya otelezala normal vraiment que merci encore na ota na Chaga Lutadila ami Godje Lutadila peselanga mbote pa Pepe Fataki Richard Akonji papa na Richi Ariko Akonji 20 descenda animas et comme na tango ya Vuvamu boss papi matalatala matos kolo ayeba kozana ya na dide matalatala et même matalatala na pese bino bambote na musique ozali Sam Kuku le nécessaire plus que roi Salomon Kolazano motema ya Aimé Kuku Nzambe ayeba kobatela Jean-Claude Mimango na musique ozali Chirac Nikita Cardozo Claude Moseka Koso Moindo Suka Mindele papa Mutambongo mama Mutambongo yope okoli na mbongo kolo ya Barozano Derek Mbemba papa social vraiment que kolo ayeba kozano Kimasi Mbemba Yannick Mbemba Kula Gozana Volfikani, Nathalie Soussou na komona na musika, na komona oyo vraiment tozana bien, prise lokonda, bakamunya surtout, et zala vraiment bien, Nathalie Soussou na musika, Belinda Lita moi Sinzambe, 6 étoiles, Kolo Aïba, Kobatela yo, Nathalie Soussou na musika, na komona, Jolimba, la na peso bambote belé, joli zo la bozala toujours bien. Papa yoyo trésor bango lingama mbula kolo ayeba kozana petit chiko kululu na kati ya bunya makamunya toto vraiment ezalama bien vienanga bibora miango bikunku chama sunda le leader motema ya Mireleka merci encore na Kevin Mohamed kolo ayeba robatelo na sima caméra na komona déjà que na komona déjà Charo Njazi donc kolo ayeba kozana yo makamunya surtout ezala bien Arnold Matumona, Boss, Clovis, Fimpa, Doki Kolo, Ayeba, Kozano, Motema Yama, Doris, Fimpa, Victor Libé, na musiko zali peselangai, Motepa ya Kofi Matuka.
koyedo kikolo ayeba kozana bino. Merci encore na komona lisusu na musika na komona ke atini mabilo bongisa makamonia surtout giki tout raison. Passeport ya aigle 50 étoiles donc itoko savourer on a mois de juin toyeba ndenge ni akopesa les meilleurs donc kikolo ayeba kozana biso bien 001 Pascal Yombe vraiment que konista asuki na wana na vena sibuna Didier Maseke bozala bomoko. Merci encore. Voilà, merci beaucoup. On était là avec Konista Mavinga et monsieur Komi Nasuka aussi cette émission. Bon, je dis un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui nous ont suivis début à la fin. Je vous dis un grand merci. Merci à Charles qui était derrière la caméra. Merci à Arnaud Matumo dans la régie finale. Mbote na papa qui a vu ce film, Pomba la maman adoré ce film pendant Katia Londres. Je vous dis un grand merci. Et Mbote na roi de Gaulle bilanga makofi na Katia men na Katia États-Unis d'Amérique. Mbote na yo bisiko zali kulutu mokonzi alunda. Et Mbote également na vice-ministre Corona limité maître Isaac Mokendi Chimbi. Mbote la batu tout balinga rabi. Surtout prochainement avec un nouveau numéro et là portez-vous bien. Bye bye.